Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Balandinho soya BBC, bonjour Nabino. Bonjour, bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir les sous-sous. Shalom. Le péchalot vert. Shalom, famille Libouta. Bonjour, bonsoir. Alors, Bokota na mito solo là. Bokota. Famille Libouta, Bokota. J'espère que non, ma grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota aimé, partager. Ceux qui ont mbala liboso s'abonner, ça vraiment bien m'a cassé, ça vraiment kitoko. Voilà. J'espère que non, la grande famille Kandé Lubaka. Bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature. Mais avant la kota na ben nanga, ou bien la kota na lisolo nanga, promotion ezanga ate. Na Bellevue Télévision, tout ça na filmé oyo, to bandaki yango lobby, na titre ya My Brother Oiza mon frère. Yango momoni na tchepe, photo ya Bellevue wana na Grâce Luzolo. My brother ou encore mon frère. Eza leçon nini ou encore eza histoire nini ou to découvrir na katia film wana. Ngana yo tozotunana. Siko poto yeba histoire o ekolika na katia film wana ou encore leçon nini ou ba opesa biso na katia film wana na titre ya My Brother. Eza ya kokine kotala na Bellevue Télévision ou encore ya kokine kozila. Pour nous na Bellevue Télévision, déjà tout suite total qui lobby premier épisode, de l'autre total deuxième épisode. Ce que moi j'avais retenu dans le premier épisode hier, tableau ya Maman Top na Anaïs, hein? La dame c'est Anaïs, oui. Tableau ya Maman Top na Anaïs. L'effet kaka Maman Top a zoeli kaka mwana nae oeza omari mutu a musala. Sans pour autant ko yana nko tuna ye keno naza besoin mutu a musala. Namona ki yango bizarre, namona ki yango drôle. Na yebite, ezaki juste premier épisode. Tout à la kuna Poutine azome mabiso. Anaïs yango aye ko se retrouver mutu a musala et pas nani. Et pas dit nana la douce. Nanani na papa Alain oyo aza mobali ya di nana la douce na katia film na biso wana ya My Brother. Na sepeli pe na papa Serge. Papa Serge na casquette ya muto musala, artiste abo ya ka roleté et voilà. Nathalie Lisusu, je peux dire que non, hier, ils ont plus mingi introduction. Tout à sous deuxième épisode de Lelo. N'est tout quoi sous façon à décortiquer film na biso. Il y a My Brother. Lopango déjà oyo grâce à Zovanda. Maman nae, maman Moindo te maman Moindo te. Maman Moindo maman Moindo ne maman ya Milo parce que lobi natala ki ba moi bagaga mike ya Moindo na Angola akotinga pene na mutumba moko. Milo, mama Milo nde mama ya Grâce. Et na lopango o bazo vanda bayer a lopango wana eza nani eza mama
maman Marie-Jeanne Bololé. C'est-à-dire que non, Marie-Jeanne Bololé, tango, grâce au Zolo, bébanina Ronel. Et puis, ils ont bébanate à Nini, ils ont juste incompréhension, moi, oyo. Ronel a côté qui n'a pas zoua. Marie-Jeanne Bololé a ligné na locataire na été. Ola côté la koko nae, ye koko na inda za mabe, a ligné na locataire na été. Oeza Ronel. Grâce au Zolo na maman na Milo, bavandaka et pas. Donc Milo abota grâce et pas na bango, si j'ai bien compris. Voilà, parce que maman Marie-Jeanne Bololé a télémé qui grâce à ligné na écoute na locataire na été. C'est-à-dire que non, azondre abaya déjà bango ne bavande la yowana. Attendons voir. Yango wana. Tous à la wana lilo na deuxième épisode na biso pour te découvrir nini ko leka na deuxième épisode ba indice nini o to ko capter ou encore histoire to comprendre ango na deuxième, troisième, quatrième to yebité. Alors pour ne pas vraiment beaucoup bavarder sur ça, tous la deuxième épisode du sous lilo comme ça to yebane to ya pour ça la promotion. Voilà. La grande famille, vous partagez comme d'habitude, s'il vous plaît, vous partagez et ça l'a vraiment bien. Vous partagez, merci dans la bande connu so oyo ba komela kabiso na kozangi sate kopé ça ba mbote vraiment na busana kopé ça ba tunanga ba mbote hein toujours mona kuna maman na biso Tina na États-Unis. Bah bonjour, bah bonsoir, ici que zo Amélio, maman Nangai, maman Naomi, la bénédiction, bah bonjour Nayo, bah bonsoir, ici que zo Amélio, maman Blandine, yé koutundi azalaka. Donc yé ceux qui vous bandi na yé a na phone maman Blandine. Tika ko yé c'est maman Blandine na limbi. Maman Laetitia na o complété comme beauté aux États-Unis. Maman Laetitia bah bonjour, na bah bonsoir, maman Lola Nangai, bah bonjour, bah bonsoir. Et nazo pesa sumbo tenanga na maman Priska na pesi mbo tenanga na mère double na yebsa bino l'autre fois que non toza na maman na biso abotaki mapasa soldat ya makasi wana soldat ya makasi ya maman BBC. Alors double ba bizu esika oza ba bizu pe na ba mapasa ya loba ko dédier ba mapasa na famille de Pota. Alors, pour ne pas vraiment qu'on soit tant ébélé, je crois, facilité quoi. Alors, bandeko o bazui bazui libangate na émission peut-être mususu na rozangi sate maman Alphonsine Nangai, maman Annie, maman Mami, maman Mami motema ya papa biba. Maman Mami. Le bébé n'a ingate ou tine ka nga lien. Maman Mami motema. Maman Mami motema. Eh Seigneur. Maman Mami motema papa biba. Alors bah gros bisous ici que zo Amélio. Voilà. La grande famille sans plus tarder tout côté déjà dans l'isolo na biso avant que tout na côté dans l'isolo na biso, il faut n'appeler ça moi précision ndenge zalaka. Il faut vraiment appeler ça précision. Bon, on a qui binonion sur affiche auto publié qui depuis hier. Il y a que non notre Poutine, notre star. On doit tika écriture na défaut. Bon, on y to affiche to publié qui. Bon, on a que non famille libo to ba to belé ba publié qui affiche wana et affiche oyo eza affiche ya bozela. Eza affiche oyo notre Poutine belle vie Kandi na bete lango c'était moi mouké avant na kota na lisolo la grande famille. Voilà. Et ça notre Poutine elle est nominée. Elle est nominée. Et ça fondation Bolanda fondation Alpha Perla sous le haut patriage et patronage pardon. Patronage de son excellence Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfants. Vous comprendrez, et la fondation Alpha Perla. Ils ont remettre trophée et pas Poutine
Ils ont remettre trophée et pas Poutine tant que qui? C'est ça aussi la question que nous devons nous demander ou encore nous devons nous poser. Bazo remettre Poutine trophée na cadre nini. Trophée ango ezo bazo pesaye abimi nani. C'est-à-dire que non, ba nominer Poutine pour votre excellence dans les domaines cinématographiques en RDC. Yamotouya. Ça commence. Bandeko. Biso tolobate. Nga kutu makamba ko voter wana nga na linga makamba ko voter te lokwa zikona azonde sepende ni nyangwana. Pour moi nga na linga ndeke non parce que na makamba ko voter stricage au bima. Moi j'aime déjà mutuka mbala moko bino moko bo pointer déjà mutulo ko ndenge bo talaka déjà bo lobi awa boye nga ko voter na linga te. Ndo bo mona ya ko voter mutake kuna pa afuti mbongo azuf trophée ya afuteli yango mbongo. Vous comprendre? Siko oyo namoni na lamuki na tongo awa namoni penza tellement na chaki affiche ope na statut nanga ya nani ya WhatsApp batu oyo bazalaka na répertoire na ngai ya famille Libota bakota ki na statut ba moni yango. Alors lorsque je me suis réveillé le matin na kuti batu ebele maman BBC to ko voter ndenge nini maman BBC to ko voter ndenge nini. Alors au lieu na banda ko répondre batu one by one à partir du téléphone non eza ya ko voter ti. Awa bango moko déjà ba nominé déjà, c'est-à-dire bango moko ba voter ye via musala oyo asalaka. C'est-à-dire famille Libota bozala na kimia awa eza ko voter te. Ceux qui botali pe na affiche, eza na place où ba mentionner voter te. Bozo landé la grande famille. Eza ya ko voter te. Notre Poutine, elle a été déjà nominée. Siko samedi oya lobby awa. Ndeko za la jour ba ko remettre y trophée. Vous comprendrez la grande famille. Je crois que non. Et nous expliquer bien. Comme d'habitude, nous expliquer bien. Lorsqu'on dit que non nominé, c'est-à-dire dire que non, bah si ba nommer, bah si ba voter, bango moko déjà. Lokola nani pour votre excellence ndeli kampu yango ya mutuya. Ba voter Poutine, ba nominer ye azwa trophée congolaise Women Excellencia édition 2. Trophée congolaise ou Congolese Women. Eza ba anglais. Trophée Congolese Women Excellencia édition 2. Edition 2. Nominé pour votre excellence dans les domaines cinématographiques en RDC. Akina ko pesa mbongo? Non. Yango na lobaki na lobaka. Bukotaka elobi ata nani mama de la Chine alobi ke non. Bino ba artiste bokotaka na banda kwa batu sans pour autant ko beta kokoko. Siko bango ba nominé Poutine ndenge nini. Soki ezate que non Bellevue Télévision et kota na ndako na bango batala ka Bellevue Télévision plus à kotala baki koloba non celle-ci non beta te bon donc bas 8 ans batala ka non celle-ci elle mérite qu'on soit trophée qu'on soit trophée dans les domaines cinématographiques en RDC. Ce que vous avez kawana, bomoni tina l'autre fois c'était avant le dimanche on a ça qui émission nangai pour na quoi ko recadrer maman loketo ya ko yebise que non maman obeti faux parce que beaucoup ta kana banda kwa bato yebi ba autorité combien au batala abino. Tu n'es pas exemplaire, oui. Il faut tout le bango. Osa exemplaire tes mamans. Naoya. Monika net aussi ça décembre.
tosisa kaka soki akokota na 2025 na ba mai na ye oyo. C'est malheureux. La grande famille, c'est-à-dire que non, eza likambo ko voter. Poutine a déjà nominé oyo samedi ni ba okende ko remettre ye trophée dans le domaine cinématographique en RDC. Cinématographique, on a toujours déjà mot ya cinéma. Dans les domaines cinématographiques en RDC. Ne loko nga mama BBC na bundela kaya koloba keno Poutine azo mérité babiloko aboye. Oyo tangu na yaka na lobi bandeko batala kabino boyebi batu kombio batala kabino te. Sortie médiatique ya sila et bambie lisusu na se peut-être na biso bato to travailler na réseaux sociaux te lokwa toza na baba problème ya boye Mathieu Kitina ndenge to travailler na réseaux sociaux abambani na se libanda ya donc en dehors ya réseaux sociaux ya batu o peut-être batala kai ya ba autorité moko bokoza peut-être oza na compagnie na yo peut-être oza na eloko moko bolobi na organiser siko oeza fondation lobi pe boko yoka mutu mususu pa lobi ke non na organiser eloko moko boye pona ba trophée na remettre trophée boye et pas nan eza et pas mutu tel parce que elle mérite, c'est ce qu'on a plus besoin. Tout ça lorsque tous on a parce que on a déjà que nos fondations oyo eza déjà reconnu et tout à la capé fondation Fondation Alpha Perla sous le haut patronage de son excellence Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfants. Bon, mon amakambango, o comprendre que non, ezo balana na ke musala o belvi a salaka a edikaka mas. Na kacha ko edike mas tozo mona famille, tozo mona bada. Sko yo oye o sale da batu bagag okomi kolongola bilamba. Ola kisabatu cycliste ya pembe. Boni boye. Siko eza fondation yo bango baza plus basé na makambo ya famille, ministre ya genre, ya famille et enfants. Ce qui totali bien to lobito ke na mozindo, il y a l'éducation là-bas. Siko ana minito nani asala ba film bo batu nyonso basala ba film. Mais Belvi aza babengi nani awa bozela. Babengi excellence. Excellence. Lubaka mokili yango ndenge komi kaka ya ba injustice. Mutu moko obimaka from nowhere. Boke bo sololi ne kaka keno bo remettre batu ba trophée. Makama o ekenda ka bongo pe. Mais a ozomona eza fondation. Et puis ezo pesa belle vie trophée na titre ya koloba keno aza excellence na domaine ya cinématographe na RDC. C'est-à-dire que non biso ba mususu to bundaka pour de bonnes causes. To ki koya ko bundela mutu awate to sa makelele belé mais azo sa makambo malunga te. Yango na epsa bino ke no toza toujours netinga mama BBC na zana fierté wana ya lorsque je défends Belleville, lorsque je viens avec le nom de la personne de Belleville. Mutu oroke ko tala peut-être on a Belleville télévision. A okanga ma obima penza te, a obima te okanga ma penza na muta. Na yoka ki mama BBC, na kina okokota na Belleville télévision. Okepe kuna opesi mama BBC raison, okanga mikuna. Na goya ko sala makelele awa Belleville, Poutine, boke kuna na chaîne na ye bomoni azolongola bilamba na balabala. Tomboli robe, atikali na cycliste. Sina kozo ba retour à appel. C'est-à-dire que non, les gens basunga na kate. Pembeni na yo tala ozana banani. Menga siko na kip nazo na niveau on a omone la makambu o mama loketo o sala. Eza sous entourage te. C'est-à-dire que non ya botama na mbuma wana ya mabina katina ye.
Po mutu abotama na mbuma mabe na kati na ye, aoza toujours na ba comportement lokola nani mama loketo. Mutu abotami na mbuma mabe wana te, omona ke non akozala courtoise, akozala partout azoleka, batu ba olinga ye, batu bani bandeko, je vous dis non. Tomona ki biso no sona kangi na no parenthèse wana. Bref, pona affiche oyo eza makambo ya ko voter te. Famille Libota, s'il vous plaît, eza makambo ya ko voter te. C'est juste que non aza déjà nominé au bako remettre ye trophée les samedis. Les autres vendredi, mardi pardon. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors il y aura batu o ba okene ko accompagner to yebi ke no aza na groupe na ye ya communicateur, ya ba communicateur, aza pa na batu il faut ba kende ko accompagner les samedis, biso to kota la kaka bilili. Alors bravo à notre Poutine parce que a remporté déjà trophée Abimi excellence. Na ba cinématographe na RDC. Alors bravo à Poutine, notre mams. Et ceux qui notre mams, sans effet, caca. Notre Poutine, notre star. Vous comprenez? Alors bravo à elle, bravo à notre maman. Donc Nzambe a continué toujours. Il y a qu'à toucher, il y a qu'à longola batu nyonso aveuglement oyo nyonso oyo si la tchaki batu. Batu. Donc Nzambe abimisa siko batu nyonso ya mabe. Ba o basala belle vie mabe. Et na sima wana lisusu Nzamba continue toujours na ko inspirer, Nzamba continue toujours na opese makasi, Nzamba continue toujours na kosani na robundela ye. Parfois je me demandais na yakoloba Seigneur. Bitumbo ekosila ka journée, même pas bitumba. Ba problème ekosila ka ndenge nini? Oyeka ko pelisi na obandika ko finga belle vie for nothing. O pelisi kaka mbala moko boye obandi yo belle vie yo. Je dis merci à mon Dieu parce que ces craignants sont polélés. Bon, mon qui moi si oyoyo. Jaël. On a anglais tolobaka from nowhere. From nowhere. C'est-à-dire que non, toye batakuna bimelité. Tozoye batate kuna bimeli. Mbala moko. Yo Belvio, moi c'est à Mungwa. Tokoki ko zengisa kolobango te. To banda ko rappeler bango. Parce que pour moi na omona ke non comportement na ma B et komi ko chité parce que bakomi ko zala étalé. Bakomi ko étalé bango. Bandeko na yoka mutema pasi moko. Nathalie que je suis une femme. Mais au moni moninga na o mwasi. Abimi. Apelisi caméra. Yo belle vie yo. Mwasi a mungwa yo. Talaboye, talaboye. Vous allez vite comprendre que non. La dame. Ba pesa ki e mbongo. Ba futa ki e. Yango bomona abima ki. Po yati kakalikamboute. Tamsou va continuer na kopesa ye mbongo te. Soki va continuer kopesa ye mbongo, aobima koya ko finga belle vie. Siko biso ba mususu toza ne loko moko te akoya peut-être koya susu ko recadrer ou bien ko lobela ye. Tika kane ba wando pesa mbongo aya fingi belle vie. Ne tika bongo ye moko ko sa nini akosilama. Pourquoi je dis ça? Parce que na biso, na bino, to moni, to yebi ke abenga abatu pona oyoka et pona osanini ba fingili batu. Yango na loba toujours que non réseaux sociaux oyo et kokoti sabatu e belé na lifelo. Tant qu'une mère n'a 2 enfants, bana no bazo vanda et pas maman bino o ke no to roba ki no ba vanda pas koko na bango. Yo bimi na yo zano mulekelai obimi koto yo. Mais ozo lié sa banana mbongo moko ya mafinga.
Donc ozo obimi okomi kofinga muninga no mwasi na likambo oyo tu n'as pas même vie au mona place oyo belle vie asala ka ki lesbienne te au mona ngo pété kaka ndenge ba bengi ba pc do keno yo ni ataka ka côté ya mwasi ya mungwa yango secret bimi polele parce que façon yé moi mwasi na j'ai la bima pona koya ko attaquer belle vie ezalaki même pas tant na lidusu ya nzela keno lidusu ezopesa nzela keno muto akota ezalaki te bino batu wana bolobaka keno belle vie apesa batu mbongo soki ezalaki ke non belle vie apesaka batu mbongo mbele nga mama na olo nga mama BBC na olo bango na ngana azala peut-être pe parmi batu belle vie apesa mbongo ou encore parmi bateau belle vie bengaka bol fingilanga bateau bosalanga boui la preuve en est que maman BBC lorsque na travaillaka lorsque na bimaka na yaka juste kaka côté les mila antivalère na zongisi batu na nzela na ramener penza savoir ya batu na fingate siko belle vie opeselanga mbongo nini mpo na finga te oyo na osala eza kutu bien ke ya bato oyo babimaka baye kofinga bapesa ba donc na miniti oyo bandeko toyeba keno mutu nyonso oyo abimaka aye kofinga kaka na nde bolamuki kaka bomoni mutu abandi kofinga nous allons vite comprendre que non monnaie sepesameli mbongo sepesameli. Oui, tout le monde est carré mon cause abimi à lobby. Mais quand on a moni à lobby eloko moko moké, je crois na celle qui analyse lobby et c'est côté bande ko ki kota lango bo aimer bo partager malgré na côté ça qui en na retard. Na côté ça qui en na retard parce que nga déjà na zo ki matière wana. J'étais même la première à cause en matière wana ya Karine. Mais ton nga et permettra quitter na sala analyse kaka wana mba moko. Pourquoi? Je crois na loba kiango. Et c'est qu'il fallait na kende église. Naza mutu moko so na bi na kende église. Il faut na se concentrer à ta 45 à ta 1 heure du temps. Na boy na ni phone na se concentrer parce que nazo kende église. Tant na zui matière wana na bi no matière oyo. Il faut eza matière moko il faut na vendre lango. Donc na utiliser mutu mayele. Alors so na bi na beta analyse mbangu. Et ça a propriété na ninga pe biloko na ya baji ya mbangu te parce que ezaki matière moko fallait ko vendre lango penza au fait na yeko loba bon ata bato ba ko zongo pe ba ko ça les a problème te mais il y aura peut-être 2-3 personnes au ba oser la paix intervention maman BBC pour biso to weli sakate to weli la répéter na bimi na ngana ke na ngena église na biso ki na uti église nde na oya ko sala lango analyse na yebisa ki bino pe ke non film coupe na otalango na ba 19h30 ce qui na zongi émission kota qui vraiment ba 23h parce que tant on a outi église 19h30 on a 20h moins et lo kwa liboso il fallait on ata la film ya my brother na linga te na sala émission sans ko sala promotion o ko sala promotion ndenge nini il faut ta la film ou comprendre lo ko ya olobela bato na zui susu qui 1 heure du temps ya otala na sili sinde na bandisco émission ya ngwana ekota ki ba R1 très souvent maman BBC na koti saka émission ba R1 te vous comprenez mais ça va malgré que non etalemi penza ndenge na bandai ko zelaté je sais peut-être pendant la journée bouillée beaucoup ta la bo partager lenga émission wana parce que vraiment na fongoli poké makasi kuna vous comprendre alors c'est au moins ça. Karine Kobima et dans la bato mususu ba komi koloba keno belle vie apesi mbongo na koyebisa peut-être 2-3 personnes ya koloba keno Poutine a été trahi na ba chroniqueur na ba chroniqueuse yango bo pesa nzambe merci ya lelo bato o bazaka pembeni ya belle vie ba soit disant ba chroniqueur ba chroniqueuse baza susu pembeni ya belle vie te et to lobela nzambe merci. Parce que bazalaka vérité na Poutine.
yango mona so mutu alongwe na vie na yo kotiana no regretter prends ton temps. Peut-être que Nzambe nda écarté yo na mutu wana oyebite nini oyo alinga sala oyebite nini yo donc relation na bino nga komisa bino wapi. Alors tous a toujours na ba réserve ya lorsque moni ke non likambo yé na nzela na yo mutu peut-être bokabwani na ye. Bota la comportement ya mama Loketo. Avant na Ursule Péchanga combien des années? Avant na Bellevue combien de temps? Au Bellevue qui ne peut que fongoler mutema a c'est qui non fongola chaîne à YouTube. Est-ce que Ursule aza mutu moko na minute oyo a regretté séparation ya ina nani na mama Loketo? Je ne pense pas. Peut-être à kopesa Nzambe merci. Oh nazo tuna Ursule banda vivre na nani. Pour comportement ya si la bandeko ça me dépasse. Est-ce que Ursule na minute oyo a cause na regret à séparation na ina si la ou encore à simba muto ko banzambe na banda vivre na nani? Yango na otiko yebisa bino na lobiki non, il y a d'autres séparations ezalaka ya koyoka elango mutema pasi te. Nzambe kaka nde épargner yo na likambo moko ya makasi. Envers peut-être ndeko wana. Bota la comportement ya mama Loketo. Ba vandi pe na Ursule Péchanga ba ane belé ou encore atape ane ba ane o ba vandi pe na Bellevue. Vie ya ba niveau ya Poutine ndenge réfléchir ça ndenge komaka ba film. Azaki nango peketo ko pelinga ki pe a éliminer ya tikala na terrain. Ata to ya koloba keno Jean-Paul wana boye bandeko eloko nyonso soki esalemi c'est-à-dire que non Nzambe azaki pour nango ngana luba nanga eza eloko nyonso penza te, mais il y a d'autres histoires. Il faut comprendre que non Nzambe de kaka épargninga lelo to yebi vérité ya koloba keno si la ndenge zawana ayebaki ne makambo ba mbongo te ya YouTube, mais le fait kaka Poutine akena kola kisaye ya mimi makambo ke na mwe pas Jean-Paul soki Jean-Paul a diabolisé ki ata soki Jean-Paul a diabolisé ki Jean-Paul akuta ki déjà fait ya mabe na kati na ye mbala moko akomi kubundisa Bellevue. Nzambe pe apesa ki kaka tiyo wana ya koloba keno à partir ya keno yo tango ko expliquer makambo keno na YouTube batala ka mbongo boye de place bo kabwana. Lelo Poutine a occupé ko regretter te a ko lo baté keno na regretter ne to kabwana na sila non. Pour nga soki ngai Bellevue na koloba merci Seigneur o épargnanga na lieba ki pété. Vous comprenez pas tout ça? Sorti wana oyo makambu Karine Mokonzi alobi bandeko ba kwiti batuté ba komi finga e o Bellevue apesi mbongo. Or, oyo ya alobaki très bien alobi. Anniversaire nanga. Na oya ko rectifier parce que déjà ba dit ko finga ya kolobaki no Poutine apesa ki mbongo. Poutine apesa ki mbongo. Ya pesa ka batu mbongo. Bazolinga ka kolongola ba balula. Lukuta. Na expliquer. Karine alobaki très bien. Jour ya anniversaire nanga. Bellevue a benginga. Karine, to moni ba feti anniversaire kuna na poto. Et bongo na kini to kolia nani to na feti te anniversaire. ABC nazala ngana mbongo te pona kini. Et alors kasinga nazotini la yo cadeau anniversaire na yo. Est-ce que Poutine a futaki mbongo? Ya kino aya ko fingeli bato. Mais la dame, elle était claire. Et puis elle a dit que non. Et l'autre geste au Poutine à Salaki. Il y a que Karine, ngai kasi na otinele loko tinda mutu. Juste pour l'anniversaire na yo. Karine a dit geste au nani Bellevue à Salaki. Na lolenge o na yebeli sila. A oki ko sala yango te.
na lolenge na yebeli sila akoki kosala yango te. Tango tolobaka keno azala loboko likaku. Kanenga nazosala peut-être ba analyse dans le bango moko bazolela lela kuna ya koloba keno babanayi kozela mama na feti na babongo na bango babanayi kozela babanayi kotia tombola star na valeur à $1. Tombola star. Bango pona bango bamonaki keno bakozwa sal bazwi ba gâteau ba memi balambi balie abengi ba communicateur na ba communicateur na ye. Siko bamoni yango te. Mutu moko akomeni ga mama bébé c'est soki kasi bazo préparer yango déjà ngabi eza question ko préparer te. Bango moko ba kwiti ba olela ba oloba ebongo eza ndenge nini. Biso tochaki bala. Donc mutu moko boy asanganaka na batu kaka pona intérêt ya ye. Asanganaka na batu kaka pona intérêt na ye. Et puis na sima wana na intérêt na ye wana soki azwi pe intérêt na ye bomoni pe bizaleli nde mabe yango wana. Siko tango bobandi apesaki Karine Mbongo bitumba o ebandi lelo. Siko Karine ngo ndenge azawana bomoni akika facile kaka ya kopeseka mbongo banda kofinga. Ngai ka mama BBC munoko nanga oyo na ya ana yebisa bino keno nga na timba déjà. Ki Karine aoki okota na monde ya ba comédien te parce que azalaka na bango trop aoki okota te. Yango na lobi nazalaka na sila mutunanga Irsil Pechanga mutunanga Bellevie mutunanga apesi pe précision ya ndenge bakoma na Bellevie ya lelo bakoma famille. Parce que lorsque bozo ya koloba keno apesi mbongo par rapport à ya nini Poutine akopesa mbongo na nini na likambu nini po yene ngazawana je crois la pata kopesa ba chroniqueur ba chroniqueuse ba koni mama mbongo po toza bato buzoba soki apesi mbongo nini o Karine alobaki à part koloba vérité o biso nyonso mokili toza conscient ata to koloba keno Bellevie aza mabe ngana yo bandeko bien ngaka ne naza bona pesa ka exemple ya mutu moko pe boya yebo ma BBC au travail na YouTube oui ma BBC basala kango ndenge nini soki naza mutema mabe na mfungola na ngai te na tche bouton BBC YouTube a futu ata moi $100 wana moi $200 ça va ngape na ngina fungola chaîne ma BBC fungola ngako kaningi bungo izalaka oya pembeni ya mutu iba maila mutu. C'est comme à côté de na mama BBC ya mutema mabe na fungoli te. Mais Poutine a zaki n'esprit wana te. Par contre yenda a pusha ki mutu alobi yo fungola. Yo il faut fungola chaîne. Ayeba ki te akozwa ba retour. Maintenant ngai so ki na lobi ke non a révélé yango. Na okyo lobake no nzambe kaka na kotaki kaka na katia Bellevie atindika ye afongola chaîne parce que nzambe ayeba ke no tango ya kofongola chaîne ekozala moment oboko kabwana comme ça na récupérer yo mwana na ngai obima na maboko amabe ozaki nango bande ko makambo nzambe za ndenge nzambe permettra boyebi Job nzambe permettra diable akende kusakana naye akende konyokola diable et akende konyokola Job. Mais loko apekisaka ye ezake no asimba âme na été. Po na koki peka ko na monde lelo, fongo la chaîne. Na monde lelo, je ne pense pas. C'est-à-dire que zeka nzambe ndi s'incarner ki na kati ya Poutine. Nzambe alinga ki alobi ke no tangu ye pa ko za na chaîne et ezala déjà bitumba moko ye atali déjà mutema ya sila. Et parlant de ce qu'on a nini na protéger Moussali nanga o Bellevie. Toya apeka ateto luganga ke no Poutine bola muzoba pourquoi yebisa ya fungula. Tolo bilango peka bongo te. Ezaka nzambe nda sala ki bongo po. Toyebi te o peut-être alinga sa ape Bellevie plus tard. Parce que nzamba mona kaliboso. Nzamba ko kipe ko permettre loko moko ya mabe polobi okoma na gloire.
nzambe occupé ko permettre eloko moko ya mabe po longwa na ignorance. Nzambe occupé ko permettre eloko moko ya mabe na nzela na yo po donc len o apprendre makambo mosusu. Parce que Bible ezo yebisa biso que non mon peuple périsse toza ebele tala ndenge réseaux sociaux ezokende. Bafuti mbongo oyo pelisi caméra yo belle vie moi c'est amungwa. Eza ignorance. Eza ignorance. Tango yeko finga mutu. Ovanda na ete omela na ete. Neti nga tango na yaka peut-être koloba na oloba makambuya. Tada nani mama loketo asali boy asali boy. À partir ya ba acte na ye. À partir ya makambu ne belika ne total kaka ye na ba télévision ou total ka ba film on découvrir la personne d'ici là. À partir de la TikTok, le comportement, on découvrir ce qu'on a pensa au esprit et vanda, on découvrir. On a décortiqué la Poutine de à partir de la film. Inspiration et belle vie, na apprendra déjà. Moi, je suis à gérer à basi boy. Et on peut m'attendre, on a ça à sortie médiatique na vendre ça parce que à partir na vendre na belle vie, na lien na belle vie, tout le monde a na belle vie. Mais là, bato mususu babenganga ma BBC ovanda na belle vie ngabite bilo mususu betaka o ndiro ovanda na belle vie kaka ndenge na talaka ba film taka ne na mona kai na découvrir déjà la personne de belle vie tant on a ka pe ko telemela mama loketo ezaka ndenge to mona ba bêtise ezo mbala moko ye a bimisaka déjà lokwa na keno aza mutu moko a bienté. C'est ça yango na bandeko lorsque bozo vanda nambatu pembeni na bino, la première des choses bolinga koyeba ozana nani pembeni na yo. Neti nga mama BBC na lingaka penza te kozala entour ya kozana ba camarades. Parce que soki naza na camarade, je donne mon amour na pesaka penza bolingo nanga na zuye penza lokwa ndeko. Mais nazwa toujours ba retour. Nazwaka toujours ba retour. Ce qu'on a les gars n'a été. Bonjour, bonjour, on s'anime là. Il y a que non, camarades. Ata ba ozo pe sape mbote. Linga oye babaza banani. Vous comprendre la grande famille. Apesi mbongo. Yona mbongo kokufa. Tangu Jael abimaki aye kofinga Poutine afinga ka Poutine par rapport à quoi toyebi ke no Jael azana barando na ndeko na biso na ebite na obanga nanga kotanga kombo na ye oye kombo na ye omona boye pa baye kotinelo copyright tola. Pour que tu sois souple pour nous comprendre. Asalani. Ba signaler lokola ye asolo la pena belle vie. Lokola ye aza boye. Moko pe alobela ka belle vie boye. Zoye na angle wana. Ba pesi mbongo. Omoni? Lokola pe saratola ayaka kote de melanani sila. Ba pesi na angle wana ale yo attaquer boy. Yango nazoloba. Pomoni porta li filo. YouTube ou encore réseaux sociaux et koti sabatu. By force na li filo. Abima kaka ya minute Asa susu wapi. Abima susu. Soki akoyeza problème te. Pour soki abimi toza nelo todo batate ata ioate bakolamba bakolia bango moko biso toza wana te. Parce que toyebi déjà que non babengaka bango bafuti bango. Bomoni batu mabe ndenge ba précipitaka. Batu mabe ba précipitaka, mabe obino bo sali mais bo précipiter bo balusi yango bo pesi mutu mosusu. Bozo comprendre la grande famille. Batu mabe ba précipitaka. Eza le quoi muyibi oyibi ba osambisa bino mais okomi ko pointer mutu mususu mais yonde muyibi okomi ko pakola mutu mususu ki muyibi nde bongo les abakwiti ba fonctionnaka awa sur les réseaux sociaux
bevia futaka batumbongo bevia futaka batumbongo nzoka bango nde bafutaka mama bango azwaka vraiment moment temps ya kochata unité bengi boye boye nga na yebisa bino ezala na chroniqueuse mo boye ya bakwiti na bando sola na ye bien notanga kombo na ete lelo soki akoma kozwa bakode ya bakwiti a perdre na notion atangela ngo kutu ya za journaliste atangela ngo classe mais lelo akoma ko défendre nani Silauka tellement soki azozwa pe bakode ngana yo toyebi te mais effectivement azozwa bakode elle a perdu donc abimi penza na bande na bato mosusu na bacommentaire omona yo ozalaka boye te c'est-à-dire code moto ebebisi yo ntango tobanda kosolola na ye Sila banda kobenga ye ferme cette porte close the door Sila benga bi c'est pas bien abenga yo tala boye mais non yango monaka naloba toujours ke no bandeko tala muto oza na pembeni asungona ta na implice ke obakisa na mutu na obakisa na vie na yo dans le bon sens soki oke na ba commentaire yoka omona oyoka pe azobi ke non ngande naza boye naza ba cook naza pe chinoise mais Karine oke na ngo mabe non wana siko tokolobeza injustice bino boyaka na injustice toweleli pete ya koloba keno Karine alobi keno puse yango na linga Bellevue toweleli te wako totinga daki yete pour soki ezaki keno nani Bellevue apesaki mbongo je ne pense pas alinga oya na phrase wana ya koloba yango na linga ka Bellevue soki Bellevue apesaki mbongo alinga ya na phrase wana te na ndenge na yebeli Karine ndenge abimaka koya kosala basortie médiatique na ye bokota nanu bino nanu bato ya comédie bino bacomédie bino banani alinga bandango bongo trop c'est trop abandi mais là elle était posée alobi bien na phrase balobi nanu makambo bacomédien nda ye ko chité ya koloba keno yango na lingaka Bellevue po azalaka netre bino bokanisi Karine ninga zawana sibo mona ke ninga singa batu ba pardon la Chine mo bomona ke no mutu afingi Karine papa yo zalaka boy apo ko ya koloba c'est la famille soki mutu ana sengi yo pardon tomona ngo mutu ba pesa rimbongo ezalo kwa Joël ndinga bimaki boye banzela kotelite boye banzela bimelite bozoye bate from nowhere bomonika mutu abimi yo Bellevue yo moi c'est à mungwa obati koloba loba babiloko moko bo eza propre te po kitisa mutu chance babiso ba mususu tolobela ki yango pete toyeka koloba keno ya sikezate là c'est comme si oyeka ko rappeler biso mais ya sikezate asila mandenge nini bomoni muto ba pufutaka mbongo bomoni muto ba bengaka ba souffler quelque chose balobi ke non boye de façon oyo j'ai la bima ko ya kofinga Poutine mais soki botali ya Karine ba shitaki après ko commenter après ko lobela ba comédien ba chité na ko chité nde sali ayeko ba yango Mandeko, bomoni biso ba mususu to travailler sur les réseaux sociaux. Bomoni mbongo soki ba futi mbongo. Mbongo ane lobisaka. C'est ça quoi mutu ba tshelo fufu na mesa. Okomi ko loba po na fufu. Nde bongo bozalaka souple soki bomoni mutu kaka bimi, bo comprendre eta bimeli wapi boy. Boye baka keno o basi ba pesa ki mbongo. Karine a batama na coin na ye. Na lobela ete.
aboya kokota makambo ya batu ya Irsil Peshanga sila nanani na Belleville apesi bino précision soki bapesaki mbongo. Je ne pense pas alinga koloba keno kutunga na Belleville azaka kutu mutu na ngai te. C'est juste parce que aya ko tourner film théâtre na ndaku na nga neto yebana na Belleville wana esili topesani ba numéro et from there tokomi kobenga na nenga na yana nga na poto et lelo et comment dire famille donc tokoma famille siko boyo ka ndenge mutu azoloba te bo comprendre que non eza likambo ya mbongo te eza likambo ya vérité na pesi bino deux sens ya bo comprendre ka mutu bapesaka mbongo ndenge ayaka mutu ba souffler ba lobi tala boy bokoyeba et non pas façon ya azalaki poser na makambo na ye tanga oloba. Mais bino bolobi ke non mbongo ezate ya faire voyager sakaba tout. Siko ka bino isusu bozo se contredire ke non afuti mbongo koto. Bino bondima mabe ya mama bino, essayez de parler avec elle, bo soutenir ye, bo aider ye. Ngala loba ngo toujours ke non si la azambuma mabe. Pour ceux qui azalaki mbuma malamu, alinga ko faire taire ba communicateur na ye. Donc alinga éduquer ba communicateur na ye. Loko ba biso oyo toyebi ke non mama biso alinga kaboete to respecter. La grande famille beau aimer beau partager. Abakouk moko. Je crois qu'il faut na kosa lango analyse. Alobi ngai ne naza boy naza Abakouk. Naza vraiment Abakouk ya tongo. Mais tout ce que Karine alobi eza ya solo. Naza nango awa nasaki kutu capture. Eza na ba mususu pe ba confirmer eloko Karine alobi. Ba Abakouk bango moko eza na bato mususu. Ba Abakwiti mususu basali nini ye. Aofinga baboyi yango yo. Naza Abakouk mais Karine alobi kaka vérité. Belleville mama social mwana suka ya nzambe yango azui mafinga mutu wana alobi kino oza fo Abakouk. Naza Abakouk mais Karine alobi kaka ya solo alobi vérité. Belleville aza mwana moko suka alobi mwana alobi keno aza mama social et puis aza façon ngazo kuloba awa yoka siko mususu Belleville asomba kabino et puis aza mutu ya matalana na seka Belleville aza mutu ya matalana ndenge nini. Vous allez vite comprendre ce que moi je vous avais dit. Il y en a lobby que non. Bomoni ba Abakwiti ba précipitaka. Et loko na bango ya mabe, mai na bango ya salite ya mabe. Ba yebi ke no biso toza na mabe, mais bazwa kango ba baloli yango pona kopakola ngo famille bota. Matalana nini Putina salaka. Mama bino aso baka mwa sapatu ya faute. Aye na ngo zola kisa. Ba filmer yo ko banda na likoloti na mutu. Wana ezani ntobenga ngo nini matalana te. C'est-à-dire que non boyebi nene boyebi makambo bosala kate. Tant on a le que non diable a s'incarné na ba Abakwiti presque tout à longola bango conscience. Sur les réseaux sociaux bien aminicho la communauté congolaise surtout bito cha sila wana tocha Poutine wana. Nani alinga matalana? Nani alinga matalana? C'est-à-dire que non bosala ka makambo o boye baté. Ce que ça passe paiement lorsque bozo sala makambo bozo e baté. Un bon jour, beaucoup se retrouver dans les boulots où ils comme la bino trop tard. Na lobby ok kono ko ba ke no Belleville linga matalana. Siko o ba geste ba makamna mama bino sala ke za matalana te. Belleville asomba kabatu et puis aza mutu ya matalana si la siko azande na principe. Na sila na Belleville na aza na principe. Na sila na Belleville na aza na principe.
Yo Shilo encore akoma komona sila na Olga olinga ye kakate wana sikoyo oui olingaka je suis chinoise mais okosi la benga ka yo te yo pona ba base ozalaka prête à tout boyoka ndenge chinoise oyo alobi na oya kosalela yango lisusu analyse na matisa Karine Mokonzi mafuta na oya nabombi yango eza matière ba commentaire pe koma ba matière yango wana abi naza chinoise en même temps bakuka mais asabuli Karine Mokonzi sikotika na yebisa bino les abakwiti na komi ko chiter les abakwiti bo garder bande Karine avanda na bango na Congo eza mutu mosusu omona na ye wapi ovanda na ye wapi yo oza na poto Karine ayamba sila ayamba Ursule ba émission eza bayebani les abakwiti bo silama surtout ceux qui boza ba abakwiti en même temps famille nani la Chine état de bino pona nga soki nga naza peut-être abakwiti na oloba to silama parce que Karine ayebi bien sila abwaki eloko moko wana alobi nini geste o Bellevue asali na ndenge boyoki ndenge alobi na ndenge na yebeli sila akoki pe kosalela ngo te alobi no na ndenge na yebeli sila na geste o Bellevue asalaki sila osalela ngo te akabaka te ye kaka mwe bapesa ye bisenga sengeza wana ye kaka bapesa ye me yakabaka te égoïste bref la grande famille makamango yango wana tango tomona Jaël abima bafuta embongo et surtout ne bazali na ba rando na Sarah babi toucher côté à Bellevue peut-être côté à Bellevue ba benga na ye toucher yazane communicatrice assis la te ya dans ya Bellevue te mais du moins Hermoko a intervenir aka et puis alobaka pesa sous mingi te pour anine pour Bellevue azo telemela ba makambo ebele ye ayaka ne vert si s'agit à tumba mboka tumbi yango momona bon ndenge nga moko na réfléchissaka ndazunga kasima ya lingaka à la guerre comme à la guerre mais chez Bellevue c'est pas à la guerre comme à la guerre omoni aloba Bellevue bolamu eleki neni eleki non Bellevue aza la guerre comme à la guerre te yango bomona abima aye kofinga Bellevue oyo ekolakisake non bafuta ye mbungu oui bafuta ye mbungu ye na kine apusana ta pembeni ya Bellevue te po soki apusanaka pembeni ya Bellevue alinga yeba Bellevue alinga ta bakoloba babiloko mosusu azaka likolo ye donc kaka na monde ya bateatre kaka mobali oyo abima na ye wana soki Christian nani soki Christian nini yango wana oyo abotisa ye mwana na ye ya mibale oyo ya mwasi oyo aza soki sikoyo na Turquie le monsieur je ne sais même pas soki akota pe poto comédien wana oyo azala mobali ya nani ya seki Masirika bref alors la grande famille malgré tokoya tosali analyse tozala na distraction te film na biso déjà sekotaki tobandaki film lobi to ignorer te que nous toza na film oyo tobandaki lobi oyo il faut étalema il faut tobeta ba 100 bozolanda la grande famille bozana natala
to la muka qui na combien de villes lo to longo na distraction toza na film na biso o tozotala na Bellevue télévision na titre to la muki na 40k pas mal peut-être tu pourquoi to ki nini ti lobi peut-être que kanga pe 100 hein? Alors to focus bandeko to focus bis na biso yango wana malgré ba makamnyo so yo mais toza toujours na bit na biso ezake non to ki otala film bandi to longo na distraction to longwa na distraction my brother isa wana to ki ne ko découvrir secret zanakati les so zanakati. Je vous aime bien, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.